Congolais aux Anamboka na yo, cause l'américain ni a leité, cause la paix Trump on n'a rien à foutre. Ça c'est zo bêta. Voilà. Mais ça c'est zo bêta. Biso tozo kimana ba caméra na ba image na époque oyo toza na temps oyo toza oyo to on a besoin à koyoka mot d'ordre à mutumogoti. Nous savons tous que mandat yabo bazalaki ko kamba. Et c'est là qui, depuis 2016, en décembre le 19, Congolais n'ont se bannir peur, Ndenge, Mukishi, on a bengaka Mukishi, Moko, leader charismatique, Etienne Tshisekedi Aluba. Donc, il faut bannir la peur. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. To pesibino mbote na kombo équipe mobimba ya EDTV ndenge boyebi toza na Japon, précisément na Osaka. Tokokaki kolekate tozonga bipai yo tozalaka sans kokutana na bandeko ya mboka na biso Congo ba oyo bavandaka awa na kati ya mboka Osaka pe ba oyo basalaki ete biso to niata makolo na biso na kati ya mboka Osaka. Tokomeka kosolana mango bayebisa biso boni bango bavandaka awa na kati ya mboka oyo pe nini oyo bango basala po bakoma na kati ya mboka oyo eloko nini bango basalaka pe komeka koyeba lisusu kovanda bango na mboka oyo babosana mboka na biso Congo to makanisi na bango ezalaka kaka na mboka na biso Congo. Na mituna wana nyonso tozali bongo ko partager yango na ndeko Edi Mbote. Mbote ndeko Richard. Ndeko Edi ya mbopenza to banda ni na biso na ko pesa yo merci beaucoup pambate c'est grâce na yo nde makolo na biso inyati awa na mboka Osaka na Japon. Isengela na biso to ya ko couvrir événement moko ya monene Oyo Elekaka Awa chaque 11 novembre, si je ne me trompe pas. Chaque année, oui. Chaque année. Chaque année, oui. Voilà. Africa Kansai Meet. Voilà. Ouais. Festival Wana Elekaka chaque le 11 novembre. Mais quand tu qui moi difficulté mouké par rapport à l'ambassade du Japon dans Mboka Belgique, pe na bandeko mususu oyo balinga bauta na Mboka Kinshasa, bazwa qui peut même difficulté. Toye kokoma awa après les 11, tu suis visa quand même to lobby. Bien que le festival est l'équipe, Tokoki, ko zanga ko répondre te na bandeko oyo ba benga kibiso na kati ya mboka Japon yango biso tozali awa po na tina na yango ndeko Edi boni bozali ko vivre awa na kati ya mboka Japon. En tout cas na pesi na mbote na ba auditeur na union so donc toza penza na esengo ya ku sololana bango en direct à Japon dans Osaka nde yo moko choloba et donc biso awa toza vraiment très bien, c'est le pays du soleil levant donc tout se passe très bien donc marambutu eza kitoko. Voilà, c'est le pays du soleil levant Nengo Tikoloba. Je rappelle à nos téléspectateurs awa bozali ko mo biso toza déjà minuit passé. Et Namboka Congo, to na Belgique et pas yo to vanda kabosa la bongo -8. Donc awa to stokomaki dimanche côté kuna bazana no samedi. Donc voilà nzambe na bikela munaye nzambe na ba miracle na ye na mokili na ye ndenge moko sala on ezali ko prouver vraiment ya solo que la terre tourne tout autour du soleil. Donc eza les contraintes mabele vraiment et baluka kaya solo pamba te tolongwe kuna mukolomusu to ko kuta mukolomusu koto to kolongwa awa lundi to ko kuta susu kuna lundi. Donc ngana ko chance à remona lundi des fois c'est mystérieux. Ndeko Edi boni yo osalaki pendant ko koma kino na mboka Japon o s'installer o se stabiliser. Ndeko Rich Tempête eza nango kaka premièrement mabongisi na Nzambe pour biso toza ba oto ndimelaka Nzambe toza na ondima que Nzambe soko abongisi makambo pona vie na yo bato bakoki kotia mabanga bakoki kokunda yo na se mais loko les Nzambe donc robimano kaka
C'est pourquoi toi la culture, il y a patience, pétoé la raté. Donc on a mon coussé, on a que tant aussi ça qui classe na biso, na université il y a UPenn et donc à l'époque IPenn. Donc tout ça là qui voyage na Chine, na mboka Chine et pas tout installé business na biso, ça n'a pas été non plus facile pour nous pour te décider que l'on Congo sans que toi et bamutu na Chine et à l'époque so au commune na Chine boyé ba chinois bazo linga bata la poso na yo couleur na yango est-ce que ça salité to ezaga normal ya batu. Donc mais na yango tokomaki place wana pe tokokaki kofanda na ngolu na Nzambe et puis depuis 2008 tobandi koya na mboka oyo tosalaka business tozongaka na biso epa tofandaka na Chine to voyager tosali tour du monde toujours toza côté wana na Chine ti à un moment donné Nzambe asali ngolu to décider ko s'installer awa et donc na kati ya business na cadre affaires de tozali installé Namboka Oyo. Cela veut dire brièvement que na société to installé Namboka Oyo nde epesi biso nzela ya kofanda Namboka Oyo. Voilà, nde epesi bino nzela ya kofanda Namboka Oyo na kosinana ba téléspectateurs nyonso ya EDTV Edi azali bongo chef d'entreprise awa Namboka Japon. A salelaki EDTV invitation oyo tokotisaki bongo na ambassade ya Japon na mboka Belgique ambassade wana et considéré invitation oyo Edi asalelaki biso na kombo ya entreprise oyo ye azali moko ya bakambi na yango to ye awa to trouver entreprise wana et s'installa comme il faut ezo sala misala na yango comme il faut ezo sala ba navette na partout dans le monde kokende ko livraka ba mituka de gauche à droite na uti komona sur place bazana ko préparer conteneur moko et kokende bongo mboka Irak si je ne me trompe pas. Oui, Irak, oui. Voilà, Irak où il y a pas mal ba moto, ba voiture, ba pièces démontées, ba biloko ebele besa na kati ya conteneur oyo bozali ko sala pona kende bongo na mboka Irak. Ngai na moni oyo ke na mboka Irak. Est-ce qu'il y a aussi de tels colis, de tels conteneurs où ils allaient destinés dans mboka na yo Congo? Bien sûr que oui, main country, c'est-à-dire pays de base, oyo pesa esengeli na fula liboso ezali oyo ngai naza nationaliste donc naza patriote naza na patrie mususu te ka owana. Donc s'il faut nasala quelque chose peut koko simbanga makasi eza d'abord oyo ngai. Donc mingi na salaka ba conteneur na sala ba conteneur nde ya mboka na biso Congo, mais en dehors il y a Congo tout tindaka bisika mususu un peu partout quoi. Donc tozoaka ba commande ou ba demande ko taper na ba mboka mususu pe na Australie, ba Zambie, Namibie ainsi de suite. Donc tozali tout terrain. D'ailleurs, beaucoup de travail temporaire. Namoni, il y a un Zambien. Oyo azo travaillé. L'Amérique s'est renseigné. Singai azali wana pour 3 mois. Après, ako zonga Zambie. Aye kaka pona kosala musala. La musala azali kosala. Azali bongo parmi misala azali kosala. Azali bongo démonté. Ba mituka. Kocha yarona ba pièces détachées. Kocha na ba conteneur pour ekende. Pe na destination ya bamboka o ezali kokende notamment pe na Zambie ba mituka mususu et ezali kokende. Est-ce que boza ko employer ba Zambien, boza ko employer ba Japonais, boza ko employer ba ndeko na biso ya Afrique du Nord na monaki wana pe parmi ba employer na bino hormis yo il y a aussi d'autres Congolais qui travaillent dans l'entreprise Nabino? Oui, tout à fait. Effectivement, ndenge ozoloba Zambien, de Konabiso Zambien, Ngamoro Nazaki na Zambie, toujours dans le cadre ya business, et Tokutana Kina Bandeko à Zambien, et sali que tu invites qui paye Bandeko Nabiso à Zambien, paye tout Zui Bango temporairement, donc bah, juste pour travailler Nabiso,
pour 3 mois et après bagozonga chez bango et tokosala lisusu invitation pendant bango ainsi de suite. Oui, évidemment, tozana ba égyptien, tozana ba japonais par exemple, comptable na biso baza ba japonais et tozapena bandeko mususu awa sur place auto employé gata on nyonso tozana misala tobengaka bango temporairement voulais-je dire et ba travailler to futi bango et ainsi de suite. Et donc totindaka mituka ndenge ndeko wana azosala omonaki na place tosalelaka mosala tobengaka yango yard. Donc tokataka mituka wana to démonter to récupérer ba pièces de rechange nyonso. Donc nous sommes à mesure ya ko fournir mituka complet, ko fournir ba pièces de rechange ya sikato comme yakala, ba moto, ba vélo, ba machine nyonso ikoyi kozala ba tracteur, ba machine agriculture, ainsi de suite. Donc nous sommes là pour le monde entier au fait. Donc voilà. Voilà, vous êtes là pour le monde entier. Japonais, voilà, c'est pourquoi moi sourire. Bolivaka dans le monde entier, marchandises au nyoso bozali kotinda. Na kati ya misala nyoso ndeko edi, toyebi ke ezalaka kabisengote, pasipe ezalaka. To mekana kolobela pe parce que difficulté ndini oyo bino bokutani na yango na musala wana sachant que ezali na mboka ya bapaya boye ko s'installer bo s'imposer entre guillemets bosali kabakata na dépôt wana na moni ya munene bandeko pe bazomona na bilili na bango ba mituka eza un peu déposé un peu partout éparpillé un peu partout difficulté ni bokutani na yango pona ko installer eloko lolenge wa. Difficulté, Tokutanaki na yango d'abord, c'est pas facile pour na accepter Namboka Oyo, le kola investisseur. Bon, tozana visa te na simaya eloko songolo pakala, tozana visa na sima musala o tosali Namboka Oyo. Donc ça n'a pas été facile. Et donc, mais comme toujours, je ne cesse de le dire, quand Dieu a préparé un chemin pour toi, cela veut dire que c'est déjà une réussite en avance, quoi. Alors, difficulté, c'est que pour Bandima Bisso, les ala qui passent, il a fallu qu'au côté à gauche, droite, bah, document, ils a kiri ya koko kisa parce que tous en mboka ya mibeko oye kambamaka na mibeko et donc ceux qui ont respecté mobeko songolo pakalate moyo s'installer zate et cela n'a pas été facile pour nous mais comme nous sommes toujours positifs na makambo na biso to salaka et c'est comme ça ou parvenir comme on a entrepôt surface nyonso wana oyo monaki wana ozali ko partenaire na biso na partenaire na ngai quoi. Et donc voilà, et là je voudrais d'abord préciser aux gens que nous sommes cette société qu'on appelle Distinction Co Ltd en association avec Abassi Auto Group. Et donc nous travaillons en partenariat avec mon très cher ami il y a Égypte. Et donc voilà un peu quoi. Voilà, bandeko nenge bozo landawana ba difficulté zanga te autoko ibsabino ba problème ya ba papier, ba problème administratif et zalaki ebele ma ba s'installer nenge ba s'installer koya na biso awa to tamboina edi tozo kende soit na ba assurance ko kende renouveler ba assurance tozo kende soit na ba agence ya location ya ba parking ya ba ya kende ko joa tozo kende na edi pai wapi bakendaka ko entreposer ba mituka na bango pour na vente parce que chaque lundi awa na mboka oyo na marché ba bengi auction ouais. Nissan auction donc, marché ya mituka na mboka oyo ezalaka du lundi tina samedi. Et donc chaque jour oyo nzamba sala eza na place na yango neti lundi tozaka na auction na Nissan
bateka mituka nyonso ezaka bani santé et donc mercredi mardi tozaka na Toyota, mercredi toza na IAA ou alors Bayok, toza na USS Kobe, et toza jeudi toza na Honda, toza na LA Kansai, LA Kansai, et vendredi toza na USS Osaka, et samedi toza na HAA, donc ça dit HAA na Kobe, et donc chaque jour nde bisika tosombaka mituka ndengo monaki na parking boye boponi mituka eza numéroté et puis bokoti na salle na machine bobandi kosomba, chacun met son prix oye alingi. Vente aux enchères. C'est ça, tout à fait. Donc, mais à ce moment, Moutounde azo tche prix na ye ndenge alingi ou a tche plus à sombi. Donc c'est un peu de cette façon-là tout ça que fonctionne en Boka. En dehors de ça, tout ça la relation avec fabricants, dealers, et cause à Toyota, et cause à la Nissan, et cause à Suzuki, et cause à la Isuzu, et cause à la Daihatsu. Donc ils a ébélé quoi. Mercedes, tout ce que Boye Biwana, même Lamborghini, ce que Lingango, tout ça la possibilité il y a pouvoir yango quoi fournir yango. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant particularité mon sousou na travaille avec l'issous na grand frère nangai oyo azalaka na mboko plus de 35 ans. Tokokoma wana on a bandé zape moko ya ba point oyo toko solo la na ye moko pe j'espère bien. Tokomeka ko solo la meka ko limbolela biso boni ya sala pona kozala intégrer. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. On disait tokokutana na grand frère na biso ameka ko expliquer biso comment ye asala pona ko s'intégrer na lolenge oye en s'intégrer awa na kanisi edi a kozala avocat na été ye moko tokozwaye akomeka ko expliquer biso. Tout à fait. Ben voilà ba deko boyoki on peut ndenge edi aza koloba na koyebisa bi fungolama parenthèse moko oyo nyonso azali na besoin ya mutuka neti dia utikoloba n'importe quelle marque. Donc, vous contactez Kaka, Nenge Zalaka, vous recommandez Bino, vous zouaba mitukana Bino, et ça la pour l'exportation dans Afrique ou dans Europe ou dans Asie, vous contactez Tokoyeba, Nenge Nini, Tokosala. Et dit dans tout ça, les pays, Mboka ya Bakoko, Mabele na Biso, Congo, na kati ya histoire wana nyoso. Par ya Congo, ils alignent. Mais riche tempête, par ya Congo, ils ont mogots. Ngana ali moko na ba oyo, donc na mitu na kate Congo sale la ngaini ni me na mitu na kanini na sale la Congo. Donc tout ce que je fais dans ce pays, na sala kayangote sans que na kanisa mboka o angai. Où il y a bisogno sur les Congolais. C'est-à-dire, même pas nangai tant on a ça la kayango, na talaka na sima, mais on a salio yo, soy ba moni, ba rotuna azara mboga nini o ya Congo. Donc image mboga nangai et aux alamabe. D'où il faut na sala tout na aliment pour que na promouvoir image ya malamu ya mboka nangai. Et c'est pour cela j'en profite pour dire que je suis malade à chaque fois que j'apprends, on a tué, on a réprimé les gens qui revendiquent droit au Yabango, ils allaient légal et légitime. Hein? Donc quand j'apprends que mineur, Kangi Bango, Teki terrain, na classe, quand j'apprends que un individu, soi-disant, Azale qui a Kingandi, Azali Mwasi a Kingandi, et donc ceux qui Congolais ont réclamé, à l'obio, Koko, l'obélo côté, donc, et puis ça a maladie, riche tempête. Et ça coûte blague, donc, et puis ça a beaucoup, on pense que non, na côté, na couverture, na mizingi, na belipé, na koyuko bouger, te po, mboko angai, et ont marché. Et pourtant, les alimboka oyo et qui nourrir à ta monde entier oyo. Pour
eza na mutu moko te akotombola musapi na mondo et que na nazwa eloko na Congo te. Donc voilà quoi. Voilà quoi, et ça la rapasi ndenge ndeko dia otikoloba à chaque fois tu évoquaka kombo ya mboka na biso Congo et empêchaka biso te ko kanisa pasi oyo bandeko oyo bazali sur place na biso tozali pe libanda tomonaka. Je vais rappeler à nos chers téléspectateurs que beaucoup tani ngai na ndeko idi mbala ya liboso ezalaki bongo na mboka Congo kaka pona kokende kolela bapasi oyo bandeko bamonaka na avril 2017 oyo nde tozalaki biso bongo na ndeko idi na kati ya mboka Kinshasa na journée oyo ezalaki déclaré bongo ville morte mukola liboso tokutanaki na ndeko idi ba ça c'est obeta biso na voilà ça c'est obeta biso tozo kima na ba caméra na ba image donc tokoti na voiture na ngai na riche tempête bazo kanga bato bazo botola ba caméra ba journaliste bazo ko maltraiter bango ba misusu bazo nyata bango lokola ba mpuko et tout mais biso na mutuka tozo faufiler de manière à ce que donc to comme sa image pour mukili mobimba e mona ndenge nini bakambia Congo bazo traiter ba o ba panzaka sango bazali quatrième pouvoir et tout le première puissance ça on a se trompé c'est bateau presse et donc nde bongo tokutanaki pour la première fois na riche tempête. Alors quand j'ai vu ça je me suis dit non il faut to kangama parce que tozali boyo tozo bunda po histoire ya Congo et bongwana pe bongwama ko utana kati ya Congo et utana Amérique te awa na Japon pété et utana communauté internationale te mais histoire à Congo et bongwana na ba congolais bango bongo. C'est pour cela je vais lancer un appel patriotique que congolais nyonso banir peur ndenge mukishi on a bengaka mukishi ye moko leader charismatique Etienne Tshisekedi Aloba. Donc il faut bannir la peur. Congolais aux anamboka na yo cause l'américain te niki aleite cause la paix Trump te on n'a rien à foutre. Donc il est temps que le Congolais lui-même se tienne debout et dise non à qui que ce soit au alinga kamba mboka hors mibeko ya mboka hors constitution parce que aucun pays de ce monde qui est appelé développé ne peut fonctionner la désobéissance Yamibeko. Et donc nous qui sommes Libanda et Mboka Congo, nous déclarons que qu'il neige ou qu'il pleuve, Makambozo changer et paye ko changer Kalati na Mboka wana. Voilà bandeko tolo bali susunini to bakisali susunini na ba mituda musutonga to tuna ndeko edi asi anticiper biano na yango. Voilà, c'est na circonstance wana ndeto kenda ki kokutana na ndeko edi. C'est pour dire aussi que na malheur ya Congo eza kaka na ba côté ya mabete eza pe na ba côté mususu oyo ya malamu oyo zo sala kati ya malheur wana bokutani ya ndenge oyo emeka kosalama et c'est grâce ya ndeko edina entreprise na ye de EDTV et Moni Japon. C'est parce que tokendaki sur le terrain ya mboka na biso Congo, c'est parce que Edi a se contentaka kaka na oyo azali kozwa na kati ya mboka Japon te, a se contentaka kaka na oyo azali komona na mboka Japon te, azana souci ya mboka na ye, de temps en temps akendaka Kinshasa. Et soki ake Kinshasa akendelaka kaka business te, akendelaka kaka ambiance te, akendaka pe kobunda, ko telema, koloba non na oyo mabe ezali koleka na Congo, c'est na dans ces circonstances-là, neto kutanaki na yenga utiko ya nula awa, tozo kima oyo menasaka biso, ye azalaki na mutuka, akumbi biso, tokei, amemi biso na abri, to tamboli na ye, distance milai, circulation ezalaki te, nde bongo, et permettait quitter Congo et permettait qu'il biso tu es bako kutana ndeko idi tu es bako sala connaissance tout ça là qui et même biso sous-outil en Japon. C'est pour dire que il y a des Congolais qui ont la parole. O apesi liloba a saleli yango riche tempête appelle ça qui lobé pas Edi appelle ça qui lobé pas riche tempête le lo oyo et kokisami tu es comme on na mboka Japon. C'est pour dire que non, il y a des Congolais vrais. Tous les Congolais, bazaka ka fauté, il y a des Congolais vrais, oyo bazako vivre
pasi oyo bandeko na bazali komona ebi lapinda yete bakobundana kino ete pasi wana ezala supi parce que ata ekosila totalement te mais kasi to vivre lokola bamboka musuza ko vivre. On ne dit pas qu'ici au Japon il n'y a pas de pauvres, pauvres bazali. On ne dit pas qu'ici au Japon il n'y a pas de mendiants, mendiants bazali, mais kasi l'État na bango et ça le nécessaire pour se retrouver au moins un minimum au respect na bango ya bon moto. De quoi il dit nakanisi tokozala na makambo mosusu ebele ya kokabola ensemble na milulu oyo bolengeli awa ya koyamba biso na kati ya mboka Japon na communauté congolaise nyonso na diaspora congolaise ya Japon oyo tokosolola na bango bongo lobby tokabola na bango makanisi na oyo nyonso ezali koleka na mboka na biso. Mais pour ne pas anticiper pamba te soki tobandi kotuna mitunda peut-être tokoanticiper tokotimola tokoloba oyo esengeli toloba yango na kati ya communauté na kati ya lisanga ekoriske elobama awa en avance pona tokoma wana te liloba nini oyo ya suka okoki koyebisa bandeko en attendant bazwa ba élément oyo ya conférence oyo ekoleka bongo lobi. Oui, EDTV c'est la classe, donc EDTV aza partout. Azaka na Belgique, te na Congo, te tina ba Japon, hein, na suka mukili quoi. Non mais Riche Tempête, maloba na ngai ya suka te po tokobandaka kozala, kino mukolonkolo yeso akozonga, maloba na ngai na lingi na loba awa eza boy. Toza na conférence ou table ronde lobby, na ba Congolais, ba musu ba ota na Goya, ba musu ba ota Miyeke, biso awa na Osaka. Tokokutana toujours pour tokabola makanisi par rapport ya mboka na biso ndenge nini tolingi kobongisa mboka na biso. Alors nazo senga na bandeko nyonso ezala bo bazali libanda ya Congo ezala ba o bazana kati ya Congo to soutenir to telema pour to libérer mboka na biso. Nazo senga na bandeko ba Congolais to comprendre que toza na besoin ya leadership na époque oyo toza na temps oyo toza na besoin akoyoka mot d'ordre ya mutu moko. Nous savons tous que mandat ya boyo bazalaki ko kamba et c'est là qui depuis 2016 na décembre le 19 alors ba pesaki bango bonus na accord il y a 5 ans, na 5 ans, toujours na but ya ko éviter que ba Congolais ba kufi trop, toko ba na ko kufati. Mais to moni ke bandeko bazana bango na volonté te, balingi na bango mboka wana e bongate. Alors, il est temps to mise en charge nenge leader charismatique super héros national ala kisa biso. Biso tozali ba disciple oyo totangi na école il y a Mukish, Tshisekedi wa Mulumba. Et donc, nous sommes là en train de dire à tout Congolais, que ce temps n'est plus le temps de négocier. Parce qu'on a négocié, mais tout le monde qui a négocié, bonne fois, le 28, Tozana marche pour revendiquer droit à Bisso, pour contester contre calendrier électoral au Bapesi Bisso, ok? Avec 17 contraintes. Donc, konnichiwa, hi, genki desu. Alors, on ne comprend rien. 17 contraintes, cela veut dire à l'avance que les contraintes, pour bayebi na bango que non, bago kokisate. Vous comprenez? Alors, qu'il neige, qu'il pleuve, oh, PPRD va marcher le 28, on n'a rien assuré avec PPRD. Ce n'est qu'un parti politique. Mais nous sommes les citoyens congolais. Alors je demande à tous les Congolais de se tenir debout comme un seul homme. Ce qui yo yebike aux Congolais, tout le monde libanda le 28 c'est qu'aux nos Congolais. Toboy magambo no ba Rwandais, tozana tina kotombola ba Rwandais te. Ba Rwanda mboka mukeboy. Vous comprenez? Bato nyonso baza autour o bazo kamba mboka lelo yo autour ya mokambi o aza wana par défi baza ba Rwandais te baza ba Congolais. Cela veut dire que notre pays a été trahi. C'est la haute trahison. C'est le terme qu'il faut, c'est pas l'occupation. Et donc le fait que le pays a été trahi,
haute trahison boyebi sort na yango, d'où nous demandons et tozo bonde la Congolais nyonso que le 28 s'il faut ba panza biso nyonso batikala kokamba banzete ba panza. C'est vrai, Edi Azalaka sur le terrain, Eza kolobaka kapona esengo kolobate, Eza parce que à Viva ba oyo ile kaka na septembre année passée tozala ki kuna na 15 janvier naza parmi na bunda na pain victoire. Oh, tous les gâtés pour ba complet au salema na palais du peuple. Na ibisi bango. Oh, bazo les kawana, balekinga ne logoté. Oh, député, je m'en fous des députés. Députés zoka pouvoir et pas nanga. Ngai peuple ndé mon appelle ça député. Bakanganga, bakangana mutu kananga. Vous comprenez? Et ça te que na beta ka masolo ya ko beta. Ngai na ba policier boy. Na yebisa ka bango 15 jours na mboka oyo. Bokoyeba que peuple ndé moko mokonzi. Voilà, bakoyeba que peuple ndé mokonzi ya solo penza partout au Congolais azali Congolais a solo makanisi na ye ezala kaka na mboka Congo na o nyonso tozali komona soki totali epai wapi o biso tozwami lelo identifié monani lelo na Osaka na Japon mboka o etondi histoire ya monene histoire ya solo pays oyo epai wapi peuple na ye population na ye ba c'est devoir corps et âme pour battre la patrie na bango pour battre la nation na bango na kati ya ba tsunami na kati ya ba tempête na kati ya ba catastrophe kili banda ya Hiroshima Nagasaki et que moi histoire mon copain entre le Japon et le Congo ezali pambate o e détruisa Japon ezaki bongo uranium mais utaki na kati ya mboka na biso Congo tokozonga awa tokokende ko faire visiter bino bamboka wana bisika nini oyo uranium ya Congo esalaka ravage et tokomeka koyeba sentiment nini ba japonais bazalaka na yango vis-à-vis na likambo wana bakanisaka nini na pays oyo to na mabele oyo ebotaka uranium oyo et détruisa mboka na bango et bebisa ba bomo ya bato kino lelo ya toujours des dégâts oyo continue ko sala makuna toko kende tikuna elongo na makasi ya ndeko Edi toko komba kuna toko yeba ko solo na ba japonais o ba vivara kuna ba koko o toko kuta kuna bana o toko kuta kuna ba pesa biso masolo oyo ba papa na bango ba koko na bango ba betela bango concernant eloko yo wana. En attendant toko yebisa bino ete lobby Bogolanda nyonso ekoleka na communauté congolaise oyo evandaka awa na kati ya mboka Japon pe mingi na mboka Osaka na ba ville oyo ezali tout autour ya Osaka bandeko mususu bauta même Tokyo bakoya ba musu babengi bakuta ba mboka ya mwa misika bakoya pe pona komeka koyoka kokabola pardon ensemble oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo pe toluka solution d'ensemble par rapport na makamoza koleka lokola ndeko edia uti koloba na 21e siècle oyo tozana besoin kaka ya liberté oyo akopesa biso mot d'ordre ya Congo ezali souffrance oyo congolais azali ko vivre mot d'ordre ya Congo ezali injustice oyo congolais azali ko subir na monité mot d'ordre mususu au-delà ya owana oyo ko telemisa congolais voilà pona kosukisa na kopesa mbote mingi na ndeko na biso Eliezer Tambwe et puis pour apporter soutien personnel na ngai et puis ya EDTV Mobimba na oyo nyonso ye azali bongo ko subir tous ces derniers temps na fermeture ya compte YouTube na ye na ba biloba lobo ezali koleka de gauche à droite tozali bongo na ko présenter ba soutien na biso et puis mbote langa sous ndeko Moïse il va se reconnaître à Zana biso na Japon tokozala na na réunion à lobby ya ndeko et dit pour na to qui ça vraiment ouais. Voilà donc effectivement parce que lobby makamondeko Eliezer donc azala sûr qu'azapé na soutien nanga 100% na musala o ya salaka na yebi que na lobaki ne une chose nabi biso batuto tanga ka Bible balobi ce qui n'est pas fruit de ta conviction n'est pas un péché et donc ceux qui yo makambo salaka to olobaka
conviction na yo ezotalisa yo te keza lisumu koba na nzela wana koyoka biyoka yoka te o bakangi compte YouTube tokobunda pe compte wana ekofungwama par le fait que à Salili Kambwa Mabete Azobundela Mboka, nous sommes de cœur avec notre cher frère Ndeko Eliezer, Mukolo émission Tokomi Wapi. Na bongo na profité pe kopé sambote na mutunangai yepe mobundi munene muto mayele Saint Thomas et donc mon cousin la cité que non eza bongo te bongo fandi wana donc et pas Ozali na Congo Saint Thomas zombote penza directement kouta na Osaka et donc tous ensemble, tous assurent et certains que Tokolonga, la PSI, Ndeko secrétaire général, il y a eu des PES, président rassemblement Mbote, président Nangai Martin Fayoulou, le soldat du peuple, na PSI Mbote na Kouta Osaka, François, Moussala Toubozo, Sala, Toza des cœurs Nabino, et Bolembanate, parce que les policiers bazo maltraité Bino. Les policiers ont la peine de tozo bundela. Donc un jour bako comprendre ka etumba oyo un jour bako sa bako uzala na sima ya peuple pe tokolonga ingeta on appelle à profiter qu'on peut s'emboter bon en Saint-Thomas on a bien un bon spécialiste il y a politique congolaise en direct du Japon on appelle si bon mbote na molonga ni nangai maman bijou et l'on a bana nyoso on appelle si bino mbote mingi papa se porte bien bozala malamu botika na kimia pe makanisi toujours na mboka na biso Congo. Merci beaucoup. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.